Guess Marote ça chimel mengi et bazalaki de ça la partout chimel mengi cherche dans na ba sobe Christelle Lomboto na ba Guess Marote et tout ça. Maintenant, il y a à beauté là, comment ça s'appelle? Guess Marote et pas na bango atikala ya yemoko. Mais là, après, Nani a dû expliquer, Chacha a dû expliquer, ok. Chacha oui, et non, mon tamema hier, côté ya Guess Marote pour na partout, et ça chimel mengi. Mais actuellement, il y a beauté là, Guess Marote côté à chimel mengi. Du coup, Guess Marote a comment hier, et hier a présenté Guess Marote côté à Sarah Naomi Lokwa. Donc, du coup, Guess Marote a ça là partout, na Chacha d'or, na Naomi Lokwa, na fille moko abandi, li solo sikawe kota asila aza pembe bwe, aza solo na mishu bwe, je n'ai comme on a été, la sala va partout, na ye, tout ça. Ninge, azo expliquer, nga wana avant, abando betangai. Nga le but n'a non, t'inquiète pas, la belle va faire nga bazo ya kozwa biso et tout ça, t'inquiète pas, ba osa laisse ma bête. Après abandi ko betanga, maintenant tant abandi, nga la moni on dirait azamela qui va dire que la bango ya makasi na rokata ye, pozo la ikete. Angie, c'est là s'il te plaît. Tout bon like vidéo s'il vous plaît. Pozo la ikete na kokata, soki na kati, pozo na place mususu boko zwango te. OK? Na kokata. Vas-y, Angie. Oh oui. Je sais plus où est-ce que j'en étais, mais bon. Comment il a expliqué que non, ba viwana, atangelo ba komba ba basala ba viwana. Chimelmen, Christelle Lomboto, Naomi Lokwa, Tifi, Abandi, li solo sika, asala la mishuana et tout ça. Tout cela même na fi anga, benga même fi anga na appel vidéo, tout cela même na fi anga na appel vidéo. Cela même na Guess Marote fi anga na appel vidéo et tout ça. Mais bon. Tu connais son nom, comment elle s'appelle, la fille? Non? Je connais pas le nom de la fille, mais elle s'appelle, ça la même théâtre na Michou na su même théâtre mais là il va comme on a été ça la même la publicité à pure boutique na Chacha d'or. Bref, OK. Après na le na la famille nakangi musique nakangi musique obo ona basi bandoki. Et la fille en question n'avait suki wana ezaka pasi nzamba sunga biso. Nzambe asunga biso. Tala bana basi do azo contempler wana mobile na ye wana. Tala kuna mito mabele telemi. Seigneur Jésus yeso azonga ka pardon po tozo kende wapi. Kristo na lobo ni nzamba lola enkolo ya osunga biso pardon. Kindoki kindoki. Zambe na moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajeno, akoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajeno, akoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Et tout ça. Abandi ko betangai. Ça na wa toza na kati ya toilette. Marote muta présenter Guess Marote ça. Chimel mengi et bazalaki de ça la part. Les apparences sont trompeuses quand on balobaka bandeko babolingo la famille bota bana basio nde bakitoko bota nde bana basio bakitoko batonkombo na bango etangami na kati ya makambo oyo misusu ba soupçon ezalaka déjà mais à partir à fille yo ba confirmation ebimi eza pas ces mawa on a oloba na bandeko mibali même bandeko basi c'est vrai il s'agit de filles yango tamsu to sala émission pour na ba filles mais ezaka bana basi te il y a aussi des hommes bisexuels. Et
yo moni mobali mais azana double vie. Alors, de telles personnes, de tels gens, de telles femmes, olandi display, olingi lobi ozu oche nanda kuyeba ke omemi mikumba ya mokili mobimana ba problème. Bible zoloba mwasi azalaka bonheur, qui trouve une femme trouve le bonheur parce que nzamba zo bonheur tena kati ya mwasi. Et vie ya lolenge ya boye et ça la ke bonheur nzamba tche kati ya mwasi. Moyen mobile a profiter nango ezate pourquoi parce que tant que les gens m'écoutent ici dans le cadre de l'abomination, parce que ouais, ça péché, ça c'est au-delà des péchés. Partout, comme il m'a basi na basi, comme il m'a mis pardon, Zambalo, la moukile, que Jésus revienne pour, il n'a habité dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, moukile, modèle, okendele, n'a habité. Et bande oba bolingo. Na bande holoba moi si aboche nanda ko memi kumbo memba problème bonheur on zamba chakata moi si pour bala bénéficier ozo yangote okozo yangote pourquoi parce que en faisant de telles choses en posant de tels actes muta ko fungula ba porte na ba esprit mabe ba ko posséder ba ko sucer gloire énergie on zamba chakati na ediku akotika na elo akopesa te ya malonga moi si aboye mikumba ti lobi suka na obo kabwana. Tout le monde a influencé bala wati. Tout le monde a libala mwana mwasi oyo kombo nezala nani. Nayoka kepe sute. Wa bala panzu kombo nezala nani. Bato barando abala inane libala kufi. Atie robota te mobile obimisa basi ba secret que azala lele plein de trucs plein d'histoires. Je crois bande boyebi. Alors, grâce témo, voilà. C'est ça. Bato bomona na musika beaucoup envié et fille en elengi fille en bien botaba na baso modèle bako taka la couleur c'est jaune nganzambe botala bambebo pulpeuse au moni que moi si ta surtout alibo so tala misuni femme africaine nde mibali balingaka ozo tala e ozo ko imaginer que o so na zuye papa maman les de 23 ozuye OK bakisa ba charge énergie négative na nzoto c'est ça mokili ya batu oboko mona oyo mabomba mi et o miso monaka yango te vérité oyo bomba mi ndebo solo que Dieu nous aide et qu'il nous épargne ndeko mosi ndeko mobali bondela pona bano ko bota parce que génération oyo quand ndenge batu babenga ngo génération moko sacrifier moi non okuta na moi si moi non okuta na mobali boyebi origine te boyebi ba famille ba uti te boyebi ma ambassade te boyebi ba parcours te ta musu yo yebi nzambe orobondela to peut-être yo zoki ngolu mobali moi si na yo bokuta na la église et autres to bondela pona bano to ko bota parce que lelo oyo na bana mike baka braquer na réseaux sociaux kolingana na ba réseaux sociaux ba relation mi ko ya ba réseaux sociaux ngo bomoni lelo oyo ba mabale umela asute ba mabale vanda asute batu balingani lelo lobi bakabwane pona nini mokile komi polié bato to komona baza su batu normalité pona nini misala ba kosala eza misala ya batu normalité mutu nzamba tinde na mokili atinde na ba but na ba raison na ba objectif na place muta kosala volonté nzamba kosala volonté na ye. Et du coup, mettre na Satana, a comme que ça na volonté à Satana, et mouton n'engona yo moni moutou, mais moutouté, hein. Moutouté, bande konanga bota bana basi oyo. Bota la bana ya basi oyo. Bota bana ya basi oyo. Et puis si passe, et puis si ma, que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous épargne, qu'il nous préserve, qu'il nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous assiste, qu'il nous soutienne. Qu'il nous secourt, triste et regrettable. Eza mawe eza passé o nkolo o ngebe fande woli bisarai ya mamba mawe ya passé mais moko on dirait ndoto on dirait ba blague et côté musu se peso posa ko seka mais ba réalité ya mokili ya batu o nyoso nini ka lokumu batu ba koluka na mokili o mbongo batu ba koluka et bozui ma fille à théâtre ebele bana kata makambo toyoka basango toyebi toyoka basango ebele bana kata ba makambo bao toyebi wana bako cartonner bako saba succès wana toyebi ebele bana kata ba makambo na mibali bana kata ba makambo yo
Moura sala théâtre, pardon, live, moko alobi bato théâtre, na le ketchupe. Abi bato théâtre sur 100% na presque bango tout, 90 à 100% même. Bango tout bana kati ya makambo yo, ya kozwana ka o mibali na mibali, basi, ya pasi za mawa. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein. Tout chaussure gonflée n'est pas Jimmy Weston kande na lobaka. Yo kwa envier chaîne nange koma lokola. Chaîne nange koma lokola. Na uti ko partager na mosala nzambe moko abi na manda chant bazali na manda chante azo expliquer abi na mosala nzambe. Omoni ba YouTube ozomona lelo oyo batu ekomi kaka YouTube omona chaîne mutu ezopela asali nzembo na yeto asali video pa ebeti 1 million de vues n'est-ce pas ça ba jour alobi faut ça très attention et belebo omona ba abonné baza na bango wana baza bato normalité baza ba wei et ba vie bo omona eza ba vie ya bato normalité eza ba vie ya ba wei nde omosi ndo mobali peut-être tamso bandi carrière sika tamso po umeli mais omona ndiye mama ezo ke malembe patienter le temps nzambe asalaka nyonso ya malamu na ngonga nango Bible ezoloba. Le fait que ozwi nanu te to esimbi nanu te to peli nanu to mati nanu te lingeloba teke mosala ozosala ezali inutile to mpe nzambe ana yo tete ebele oyo omona bako émerger bako réussir na oyo bazosala eza te parce que eye na bavoie normale no bakati baraccourci nalobi nyonso te mais généralement mingi to koenvie bakati baraccourci et au prix ya makambo ebele ya bavi na bango ya baétoile na bango ya bana na bango ya kiféminité na bango ya kimobalité na bango ya bonheur oyo nzambe atia kati na ye mpo aningi parce que alingi à tout prix azwa na oshite mpo naloba na bandeko na nga boye contentez-vous de ce que vous avez. Bible ezoloba si nous avons à manger à boire à quoi manger à quoi nous vêtir cela nous suffit. Car l'amour de l'argent c'est les racines de tous les maux. Les mots c'est le casse-tête, les mots c'est le problème, les mots eza ba mambutu o eyaka ozangisa mutu kimia na vie. Tant on a tout prix au bonga, oza prêt à tout, yeba ko simba touche. Na vie malembe na vie malembe. Yo envie ya kabatu. Na obosa na raté à chaque fois na olobela makambo yo. Illustration ya roi lion na lion na comment ça s'appelle na ba lionceau au pasteur Marcelo Asala na veille ya liwa ya mwasi na ye. Alabi bon via ba couronne batute. Soki boza prêté to pe so boyebite ba prix nini o batu wana ba peya. Po bakoma bisiko bakomi to pe bazwa ba couronne wana. Nalobaka na batu vie facile ezalaka te. Po ba mamba boy batu babenga ono la vie facile, y a pas de vie facile. Yo mwana mobali bambulu tango na simane pa baninga mibalo zo benga vie facile. Mais non. Mwana mwasi ba comme so esclave ba mamba lole winge boya motindo boy yo mutu nzamba tingi na mokiloza la mwasi ya mobali. Siko il faut comme no mwasi ya bana basi. Non seulement ça bossa la ba mamba salité bo ensemble esika moko. Plus grave, misu ba kolia ba kaka, misu c'est compliqué en fait. Et pour vous appeler ça la vie facile. Non, moi je préfère que beta kayou na télé mandé na télé magana mo Congo suis oui na lembongo ya sengo parce que Bible zoloba l'homme mangera la cire de son front et le bal en wata pasteur moko et non la cire de ses fesses bolimbisa. Ah oui. Na préféré na que no sala ta cleaning ba futi ngambongo ya motoki oyo nzambe azo reconnaître to pe azoko ko pam azoko sepela na yango Bible lobi et tout travail procure l'abondance. Musala quand des français il y a pas de sommetier. Ata musala rolokota matiti ya musala. Il suffit que nzambe azo se glorifier na yango. Que musala ya mambo salité boye nzoto za temple Saint-Esprit okomisa ngo temple ya mambo ya motindo boye ya lolenge ya boye. Et c'est triste que Dieu nous aide. La famille, c'était ça. Abonnez-vous massivement si MDG TV Mafuta Sika, moi c'est la grande dame. Activez la cloche pour ne rien rater. Likez nos émissions surtout. Partagez pour ne rien rater. Et pardon pour bénir les autres.
Et je crois tout ça wana pour Nabino et nzama mono ya Nabino malasima. Merci, au revoir, bye. La famille Nakangi musique, hein. Nakangi musique. Obo ona basi basi, hein. Bandoki. Et la fille en question n'a eu de ce qui wana ezaka pasi nzamba sunga biso. Nzambe asunga biso. Tala bana basi, hein. Doit contempler wana mobile na ye wana. Tala kuna mito mabele telemi. Eh Seigneur Jésus, yeso zonga pardon po tozo kende wapi. Eh Christ na lobo ni nzamba lola enkolo ya osunga biso pardon. Kindoki, hein. Kindoki. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya nzambe uni masomo ya ekusu bonanga okufa se kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase tanzoto poyo bikisanga ukitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu uzali nzambe onkote ya okani na yo uzali nzambo bongwani te Yesu Yesu uzali nzambe mokotea ukani na yo uzali tambo bongwani te Yesu Yesu
ezalaki pinzo ndoki akolianga lolinga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui. balobi ke non akosekwa konzamba bakristo pasi alors ko bafacilite lisekwa na ye bakundai mutu libanda otanga kolamuka abimake limbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus de nazareth amen.